Ticket to protéger biso Seigneur. Papa milimo aujourd'hui Seigneur. Ticket molimo na bango pe manakina. Nyoso baza ko bongisa. O nyoso ya haine. Ya milimo mabe, ya ko yina baninga milimo jalousie. Wezo kota na artiste pona to bomana Seigneur. Papa ticket to bomango na kombo na Yesu. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Yes Solange. Coco Solange. Coco Mindondo. Ça n'a pas si. Même bino ba journaliste ils ont ça la bino pas si parce que bateau tozo perdre baza vraiment trop cher pour na vie na biso nga pena bien te et là on a kaka molimo ne pe manakimia so na bomi nga na bomi mtamoni te mais tango bonge ezana mutu moko amoni yo Yesu Christ amoni yo balobaka oyo zo sala ekofutama etango Yesu aya akuti obomi mutoko kene na lufelu mais concernant pesa bakoko nanga boza bakoko nanga tout se changer ekota nde bolingwe kozala so bolingwe zama kama opposé ezala te omona ke tozana en na mutema yango tocha na bapango mais so bolingwe za bolingwa nkolo eza baposé kotikala makosala mate toto perdre nom tozaki très cher président Mouloué tena basala nzambe pe banke baza nzambe moko lobi to bongisa bien na biso parce que mkola ko ya to yebi ngana to yebi te mkola ya et so ekuto na kasha mabe omono ke lufe lwa ba vanti mais est-ce que bazaba bongwana bakoma lokola nga basalela nzambe soki bon bazala ba artiste comme elle était mais basalela nzambe na lolenga solo balongana en place bazali la maison à ce qu'on monte. Maman nanga, maman Denise Médica. Maman nanga bana obela vraiment malade à paiement. J'ai compris que malade à paiement vraiment est bon mara. Malade à paiement sur place au kokufa. Mais maman nanga nzamba épargné joie grâce. Inga obota nanga lelo na rater accident yo kufa. Mais le Dieu a pas telanga na bota nanga maman nanga. Yango na fanda ka vraiment na zongi moto. Na binina koko sala. Pourquoi nous sommes ensemble la bolamo à salle pour nous? Yango na talaka na beta balé te. Na comme artiste musicien chrétien te. Yango Congo. Glody Diasika. La mignonne. La mignonne. Tracy Mbelenga bro. Tracy Mbelenga bro. Kata. Chez Grâce Beauté Cosmétique Paris, Binda Francine, la fondatrice de la marque Grâce Beauté. Vous avez constaté depuis hier, vous avez reçu des messages sur votre WhatsApp. Grâce Beauté a changé de numéro de téléphone. Oui, Grâce Beauté a changé de numéro de téléphone pour mieux vous servir. Toute notre équipe s'y mobilise. Donc voilà, nous avons changé notre numéro WhatsApp. Numéro d'avant, c'était uniquement WhatsApp. Maintenant, vous pouvez aussi nous appeler en appel normal. Surtout, ne vous inquiétez pas, nos clients, donc clientes, partout dans le monde, c'est toujours Grâce Beauté Cosmétique Paris au service de votre peau. Vous pouvez nous contacter sur notre numéro WhatsApp au 006 23 22 60 et 13. 60 et 13. Voilà. Pour ce pas la biso, à la solution là, au bangate. Donc, maman, utiliser des produits, il y a des hydroquinone, des javel, des tubes, des sulfate. Au bangate, dernière chance, il y a pour sonayo et ça la Grâce Beauté. Tout ça, là, des produits naturels à base de fruits pour réparer les poissons. Papa bobo sanate pour na mandef to réparer capé ba bouton ya mandef ba mama toza wana pour na ko arranger poso pour na ko pesa uniformité kolongola banduta kolongola ba tâche donc boya bozala bienvenue na Grâce Beauté. Wow! Zambe tolobate Filokoboy, tolobate Zambe yo Otani Ozolula ya man ya yoka koki kokoma bongo na pomade awa toza Ngai mwasi na rapi okuma olingi osomba pomade naturelle awa
Awatosa en ligne www.awatosa. Soit appelez au numéro 00 33 75 11 10 975. Bonne adresse Yakosomba Pomade Awatosa 70 rue Marcadet 18e arrondissement métro Marcadet ligne 4. Pomade Awatosa esalami na bana mboka ba congolais na banzete ya mboka Congo bokeba na pirate mpona kovilisa bamole mipende sima pe tolo somba gamme ya pomade Awatosa mase yango na baparti oyo olingi evimba nsima ya 3 mois ofi résultat. Salut. Oh. La pomade Awatosa mase yango etakomi nango kibokoni na pomade Awatosa. Mesdames et messieurs, Mathieu Boncher, je suis là toujours avec votre émission PC La Plus Plus. Et PC La Plus Plus, c'est votre émission socio-culturelle. Ici, on parle de tout. Et grâce à Elenga Congo, merci à Tracy Mbelenga Pro, Glody Diasuka. Et merci à ma prêtre et tout, Mathieu Boncher, Guillet Sako. Et les rassembleurs, donc les descendants depuis Paris. Merci à Jean-Paul Kalema. Merci à vous. Merci aussi à Odilon Mampouya. Merci à toute la famille Mapesa. Et Bibi Mapesa, Maboko Bank, Mère Quadra, mon manager, merci à toi. Merci à Ange Mapesa, Lili Mapesa, Pichou Mapesa, prêtre des prêtres, merci à vous. Et pourquoi pas Ivi Mapesa Jar, mon ami, merci à toi. Et Nabosanite Venangaï. Odilon Mampouya, merci Nayo. Et merci à Niki Merdouble depuis Paris. Merci aussi à la Canadienne Jackie Kapinga depuis Canada. Merci à Noëlla Sagasa, Mathieu Bonche avec beaucoup de tristesse, beaucoup de Maouande Tobana Lingala, Lelo, Ya Minondo Akei, Solange Minondo Toro Lelaye, Marambebele, mais Nazan artiste Moko, Lelo pour faire découvrir Yebo Mesana Nebo Mesana Naba. Bébé Nchor, Nebo Mesana Petit Kabulo, mais les lopes Mesana pen artiste mo ya muke, même à l'obébélé, azole la na nenge naye, artiste Minondo ya Solange. Artiste boni. Bien, on est yo. Ouais, ngaza bien, santé boni. Santé qui quitte ko par la grâce de Dieu. Loba makas, comment nous vraiment nani? Comment on a nda ko agents, na joana combat Kamvuji. Oui. Nos artistes ya série Konzo et pas président Jimmy Konzo Fatak na pesi bambote skaza. Na pesi bambote na batu tout au wala nanga na après-midi lelo. Voilà, bato belé na poto ba hôtel yo ba Niki Merdouble de Paris, ba Fifi Bolili, bato belé ba nango yebisa biso yo mwana muke boye. Oyo sala nini vraiment la monde à théâtre. Monde à théâtre na salango par hasard. Monde à théâtre ezalaka vraiment donc pourquoi? Maman nanga, maman Denise Medika. Maman nanga bana obela vraiment malade à paiement. J'ai compris que malade à paiement vraiment est bon mara. Malade à paiement sozi yo sur place au kokufa. Oui. Mais maman nanga nzamba épargné ya joie grâce. Inga obota nanga lelo na rater sida yo kufa. Mais le Dieu a pas telanga na libota nanga maman nanga. Yango na fanda vraiment na zongi moto. Na binina koko sala poka na kumisa nzambe la bolamu asali ponanga. Yango na talaka na beta bale te. Na comme artiste musicien chrétien te. Yango na ponaka na sala théâtre. Yango c'est pour ça na sala théâtre pas président Jimmy Konzo Fatak. Moté ma maman ta satitage. Yango comme artiste. Est-ce que Moussala Ngoba parents na pena ba permettre yo sala Moussala ozo sala? Oui, parce que courage à cause la théâtre, si les parents nous acceptent, c'est vraiment différent. Parce que maman nanga andima pe akoma lettre ya cause la théâtre. Pourquoi on cause la théâtre vibre maman dimité? Je peux pas faire ça. Yango monaka tout dans choqué na jouaka na tchaka esprit ya ko être mon sala nzambe. Pourquoi? Nazo sala théâtre pas pour na c'est plaisir ba fanatique. De un na sala théâtre non pour le coup moi non et pas Yesu. Oya protéger nga maman nanga na malade pema abateli maman nanga afrabuke maman nanga komi motolelo et yango mitanga na sala théâtre. Ozouara lokola pasteur? Oui, na joua le roi pasteur.
na joue le roi pasteur mais donc vraiment un rôle est un pasteur. Est-ce que tu reçois moi le moro avant to kota vraiment la musino émission et peut-être ça la prière ozo ça la neti ngai na zobela ozo prier le ngai en tant que pasteur ozo prier ndengeni osa net oza pena na scène lo bango pena makasi batwa tala au nom puissant de Jésus yakana mabasaka ya basel. La Bible dit il nous a donné des pouvoirs de marcher sur toutes les scorpions. Na zibo konza kotamboli kwa milimo na yo. Ah na komo na Yesu. Makaya basaka ya base. Yinda kaya base kaya wa. Voilà mesdames et messieurs, merci beaucoup. Et tozana e balobi talent et banaka. C'est un petit avec beaucoup de talent. Au pe biso to le tozune lengia Congo bo mesana na e bo aider pe. Neto mesana ko sa mama mbwebele mais lelo tango tala ba vienne ba comédie belé idole na yo pena o mona pesa goût ya théâtre zana. Muta pesa nga vraiment idole. Pour la salle à théâtre, c'est le pasteur Bienvenu Mukobo. Pasteur Bienvenu Mukobo. Abanako joueur qui pasteur Ming. Et on a c'est pas que vraiment parce que pasteur pasteur de la foi. Tout le monde a pasteur de la foi dans jouer théâtre qui pasteur. Nathalie Nabino. Il faut la rythme oh. Ba rythme ba zo kendele. On se prépare, on se prépare pour ça la théâtre le roi pasteur de la foi pour incarner mon sale en Zambé. On a un rôle, on a un sentiment pour jouer pasteur. Il y a mon amour. Peut-être que tu vas lobake, aza mwana muke boye yoko yebisa bangoni. Elo na loba ki mwana muke na bote. Mais ezana basala ensemble pe abanke baza. Non que musique te nos arrêt na kata Bible. Lui-même Jésus-Christ a banda donné un théâtre ya ko batela batu ko bikisa batu. Na âge ni ba 12 ans. Jésus a bandé théâtre na abando sala makamune ko bikisa batu na 12 ans. Yango zo mona ba bisho to zo attend. Ya ko sala théâtre ya ko kanisa déjà vu. Pas vu na mais la badia manavana ne bana msuba vana. Je peux pas faire ça. Pourquoi? Parce que nazali kabo nzambe et nazana likabo ya ko sala musala théâtre. C'est un peu ça. Pour la bande ko mususu ba massa no boza age moko ba koma ba diambe o ba ngongo chanja conseil no pesa bango po yoza moko ya bango olingi mamu ya nzambe vraiment trop. Et là on yebisa bango ke wana za vite. Mais un wana za vite. Mutu akola na vie wana eza mabe. Nzambe moko lobi to bongisa bien na bisoa parce que mkola ko ya to yebi ngana to yebite mkola ya. Et so ekuto na kasha mabe. Au monde que nous fait le roi ba vanti mais est-ce que bazaba bongwana ba koma lokola nga ba salela nzambe soki bon bazala ba artiste comme elle était mais ba salela nzambe na lolenga solo ba longana place bazali ba mizonga sko moto elo na lobaka yango bino ba comédien bozo bomana ba poison makambo ebele conseil ni opesa la ba kuluto bazo bomana bazo mona ke bon moyi akotikala tout le temps vivant mais liwa pe zo frapper les zo boma ba tu belé et là on a conseillé ba ngata ba kulutu na bazo bomana ba poison et là on a conseillé ba kulutu to pe ba koko nanga eza ko ina muninga eza vraiment mabe makasi parce que si on a bomi on a bomi on tamoni te mais tango bongi eza na mutu moko amoni yo Yesu Christ amoni yo balbaka oyo zo sa le kofutama et tango Yesu aya akoti bomi mutu ko kene na lufelu mais concernant on peut ça ba koko nanga boza ba koko nanga tout s'est changé linga muninga no mi lingaka eloko olingaka te basalo ya mabe ko sala ngompe muninga te parce que loko yo lingaka te basalo mabe yo sali muninga eza bena bien te nga ba beta nga matati mais na beto mbata wana eza lui faire na makamso na sa ba koko nanga to tika mais to pesa bolingo na bana ba koko ba leki biso na biso to lingana ba masa to lingana ba leki to lingana ba yaya be to lingana donc moi respect ko tande bolingwe ko zala so bolingwe zama mo pozo ezala te o mona ke to zana en na mutema yango to tshana ba pozo mais so bolingwe za bolingwa nkolo eza ba pozo ko tikala makosala mate to perdre no mto za ki très cher président Mundweri wana benga président wana ta bena kokololo nanga kokololo Mundweri to perdre
Donc, il s'est vraiment pas si qu'on perdre non président Moueri. Liwana epona yesala ondeni. Na Liwana est vraiment ça l'a pas si. Le même jour non kaka président Moueri Koufi et c'est touché kanga. Non kaka na moment répétition. Président Jimmy Konzabi non, le tolo pas président Moueri Koufi. Place nazalaka pena imere beba nga kai. Ah? Imere pena beba ka. Ko kaka sona président kei. Et ça là nga passe mais et ça nango vie mutu to akokende. Lelo pe ya Solange akufi o azako konayo mais avant de répondre à la question et je salue tout le monde à la biso depuis les États-Unis Serge Ngwaba. Merci à vous. Merci aussi à notre papa de la foi au parota la biso. Merci à notre patron tout balinga biso. Tout soutenir moi la oyo. Azana don ya bonzambe katinaye. Et tala lelo yo bane belé bazokoma bakuluna bazokoma mambebele mais ya ndimi ate ya quand même batu nanzela ya losambo nanzela ya prière et que ça la vient bien. Merci à toute la famille Mapesa, Anita Apula, Maman Sociale, Mère Quadra, merci à vous. Et merci aussi à Grâce Ngalo la patrona. Merci à toi. Nabo Sanité Georges Kaloum et l'éléphant de l'île. Déborah Bofando, Yamatou Idol. Et bah viens à tout balinga, Chichibola. Beauté plus l'argent. Bandeko Nyoso balinga biso. Ya Solange Akoufi Koko Lolo na yo susu. Oh ya tiki biso lelo mu mindondo. Et ça lui boni na mono changer mbamo. Ya Solange Koko Solange Koko mindondo et ça n'a pas si. Même bino ba journaliste ils ont ça la bino passi parce que bateau tozo perdre baza vraiment trop cher pour ma vie na biso tozo ba chance te ya ko jouer na ba mais tozo ba chance to vona ba président tozo lia na bango ko sala ensemble mais tozo perdre vraiment tout moko mindondo koko mindondo mais ça n'a pas bien te et là on a le kaka moli mon épée manakimia et ça passe et ça vraiment passe et là on aussi na bana poto ba otalo par rapport à Liwana ye basalande et là on aussi na bana poto ba soutenir nanu de ebembe na ye ba soutenir ye vraiment parce que azaka vraiment tout munene na artiste comme tu es baka to perdre ye bana poto bana tout basunga ye vraiment parce que ce bâti qui est et ça vraiment passe. Tu as mis vraiment la souka émission message nous pesa na bande konyoso yo o batali yo basa nini pona yo mitema mawape baza bande ko ebele basa nene. Et là on a le bana bateau batalanga na poto partout dans le monde. Na ko sengo mongo te. Mais na posa ne yom to talanga na écran. Au soutenir nga. Na likabo na zanango. Je refusais na boyi makam oyo. Yo mela badiamba. Ya vanda ya kosala lo yenge mena ndimi na salela nzambe. Na te ya batu. Même lanzela théâtre en écran. Boti kanga te bo soutenir nga. Et là on a le kaka tout batalinga na pesi mino ba mbote. Le merci vraiment. Na pie mbote na mon papa président Jimmy Konzo Fatak. Na pie mbote na maman Tansia Tintasha. Na pie mbote na mon chef colonel Obama, chef Souka, parce c'est tout ya série Konzo. Na pie mbote na maman Abotanga. Maman Denise Medika na pie mbote. Na Major Adrien et na kuta na naming na kimbuta bakata ke basuki pa ya very riche ave mandanda bakata ke basuki na pie mbote na papa Adolphe Muteba Shila Mwina na pie bambote na docteur Gianni Leteta na pie bambote na batuto batala ngai et surtout pas na bosana docteur Gulé le bourgeois na pie mbote na docteur sous le bengo na pie mbuta na maman la reine moi na mongala na pie bango bambote wana vraiment
Sona bosani. Merci beaucoup, mais pour aussi ça na yo pour bandi ko belé ba considérer yo tous asko prière et hôtel melamili monionso bazotela ba ba poison et puis ba santé ba vie de loin ezonga en tant que mosali na nzambe et Soudia Diata ezani. Non Diata aza vraiment ko a sepel ça kinga na kan et na moment oyo tozane ba mi na Facebook. Na Facebook ngane vraiment toza ba mi quoi Diata ozo jouer na Sénégal na ba Mohamed Salah ilo no singa na Diata wana na ba trésor Mputu et na ba to belé pe ba bana cha et non singa na bango baza ba artiste o biso to sana côté na ba poison bango ba sala ngo vraiment te et na pied ba mbote na na Diata vraiment ceux qui ont soutenir leki na yo mwana yo za koko sumanga. La prière. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. On est presque à la fin. On doit prier maintenant avec notre pasteur Nzamba Sala Raboye. Maramboya Raboye. Christian Louinda Madjogo. Trésor Poutou. Et Tobo Sanité. Bandeko Belo Barotala Bisso. Donc, moi, c'est Mathieu Bonché. Toujours Elenga Congo. Mama Glody Diasuka. Yo Sunga Rabatu. Na papa Tracy Melenga. Bandeko Nyoso Batu. Tumako. Nangina Kam Tumako. Ya Marquis Moutemaya. Mama Raïssa na pia motena maître Faye mutema mama Mouma na Pascal wana soko na posa ba kisi pona komela qui n'est pas ya maître Faye mutema mama Mouma na mwana bango bay na pia ba yo tikalo mela ta diamba la vite na vie na nga so na kosi mabe na tikala jamais komela diamba même si chimbok et na va peta aussi mangote au moins pena mkola chini nga na bite pe na kosi mananga namona nga vraiment pour nga eza mabe makasi atinga ki osomela nga diamba te vena na timba te na kose pe non na mta témoin de Jéhovah mais na mta témoin de Jéhovah te bato bazan âge na yo ba omela ba diamba ba osa ba kindumba ba fille belé o esa bango elo na yesa bango la Bible dit quoi to préparer ba vie na biso présent parce que le passé to yebité o yozo sala mabelelo o sa kindumba conséquence à Kindoumeza futur boyebité ba préparer ba vie na biso présent ba préparer présent parce que ozo sa Kindoumba yebité oyebité ko za sida kana Kindoumba wana yozo mela diamba oyebité soda moko ko ya mono diamba kanjo akena ope ba bomyo pe na prison parce que makala bana mikeza yango nga na bengi sibino bana tuba ala nanga to sambela e ko pesa kitoko makasi prière à souka poto sisana yo. Merci, Kangimis. Quand on la chapeau vraiment, Adonai Dieu tout puissant comparable Dieu je bénis ton nom. La Bible dit au bas de la carrière paye départ à Banayo. Seigneur net au banaki na kima do suko sana kima na tiki batuto bazota nga na salo bokunayo na tiki président nga Jimmy Konzo Fatak mobala mbinga mobala pembe na pembo te nga na titache na pe bango ntambe batela bango. Protéger bango Seigneur, tiketo protéger biso Seigneur. Papa mi limo aujourd'hui Seigneur. Tikete mo limo na bango pe manakina. Nyoso baza ko bongisa. O nyoso ya haine, ya milimo mabe, ya ko yina baninga milimo jalousie. Wezo kota na artiste pona tobo mana Seigneur. Papa tiketo bo mango na kombo na Yesu. Par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que voilà nanga na poto to betela nzambe maboko. Merci vraiment. On a fait bino bambote et là on a le bakaka to sungana na mwaki salon qui mbuta na pesi mbote na ngana vegimi vraiment mobala mbinga mobala pembe sotali rudu. Merci beaucoup, moi aussi je salue Broly, je salue tout le monde, merci à tout le monde, on se retrouve la semaine prochaine. To aider Azamwa na passé première c'est yo. Oui, on a passé première c'est yo. To aider ça la bien attends la classe maramou qui est bien. Bye. Glody Diasuka, la mignonne, la mignonne, Tracy Mbelenga bro, Tracy Mbelenga bro, kata.